La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Banda onanga banda mukili banda, en tout cas pasteur de la foi banda mukili banda. Noto yoka scandale te, noto yoka likambu te, nanu penate internet eya e vande la ka komba pasteur de la foi loba ke baza mite mamabe. Pour na pasteur de la foi ceux qui lelo batu bako vande la kombo na ye loba ke baza mite mamabe. Banda onanga na otela bino video moko o epesi pasi o e choqué mukili. Video moko oye pesi pasi to ebite muto yo auti wapi e bandi ndenge nini bafuti mbongo to problème nini. Bafuti mbongo to problème nini kaka. En tout cas epesi pasi eza pasi pour na peuple congolais. Eza vraiment pasi pour na peuple congolais. Alors bande konanga total na vidéo on a totia mupandi nanga ensemble après to zonga na analyse na biso pour trop c'est trop. Tebite biso ba congolais so eza ngambu ko bota ma congolais to eza nini. To eza nini ko kamwa pe muto asali kambanga za mwana mwasi mama. Eza pasi mingi bande onanga bonjour bonsoir wana boyebi ke dépendant na Ero Kolanda Irsil Botelwa TV donc na Ero Kolanda biso yondo koyebo kozwa bonjour topé okozwa bonsoir car ndena lobaka en tout cas nazo tiela bino vidéo mupandi ce que eza première fois na yo kota na Irsil Botelwa TV au s'abonner, au commenter, au liker, au partager, nzamba rupambola yo. Ah toloba toujours ba abonnement na bino ezalaka vraiment malamu po na biso. Alors ndeko okoti na chaîne na biso, so ezamba la nuni ya liboso tango zo s'abonner, kobosa na te cliquer cloche ya notification. Cloche ya notification et ko permettre prochainement tango to ba émission na biso, Rolanda biso partout au kozala. Donc place nyos o yo kozala ozo mbala moko notification donc ozo directement notification o ko permettre yo olanda biso esika nyonso oko ozala. Alors bande konanga to landa na vidéo o noti la bino mupanzi après to ko juger elongo na bino na yo ki pasi. Na yo ki pasi pour na pasteur de la foi o alobara na ete o makambo bimara na internet te po na ye. En tout cas na yo ki pasi makasi to landa nanu. Boti langa ba j'aime bien s'il vous plaît. Allons la bloa de la foi. Donc nous avons chauffeur à moto, père, toi, pas tous ils ont besoin de moi image là, au calé biso webani, tout le monde benda moi image. Voilà, il y a filmé également. Il y a une image. Il y a une image de Panzan. Père Abi de la foi, c'est Nino. Ah. Et ça l'a belé à zone on l'a de la foi. Tout le monde a nyonso na mboga o. Tout le monde a nyonso. Bengango kindoki to bengango motema mabe to bengango nini bandoko nanga muto a dépenser mbongo na ba fiche wana eza cher bomoni ko sala ba fiche wana ba sala ka po ba panza partout ba panza sango malamu partout ba fiche wana eza ka cher eza trop cher bandeko nanga eza cher. Si ko muto ngani a dépenser mbongo na ye, ta batu musunde baluka bilakeli mabe de génération à génération. Bomoni batu musunde baluka bilakeli mabe. Batu musu baluka bilakeli mabe. Bible elo na biso to toucher basali ya nzambe te. Quel que soit sali la nzambe na vérité to na vérité te. Eza devoir na biso te ya ko juger basali ya nzambe. Eza devoir ya ye moko nzambe na batu na ye.
eza devoir ya ye moko nzambe na batu na ye, eza devoir na biso te ya ko juger basala ya nzambe. Et puis pasteur de la foi a pasteur o tozwaka ba témoignage ya malamu, nan tozwa ba témoignage ya mabe po na pasteur de la foi te. Pour na pasteur de la foi non tozwa ba témoignage ya mabe te, tozwa ba témoignage ya mabe po na ba pasteur nyonso ya internet na longoli mutu te, ba pasteur nyonso a Congo tozwa ba message ya mabe, tozwa ka pasteur asala ki boy kutu baza binemi. Mais pasteur de la foi azalaka na rancune na mutu te, aza na ennemi moko te o akobima tomboli musapinga na ze ennemi ya pasteur de la foi azate. Que ennemi moko que pasteur de la foi tombola musapi ke ngana ze ennemi ya mutu bwe, pasteur de la foi ze ennemi ya mutu te, bino nde bolukaka ki binemi na ye. Eza kitoko te bandeko na ngana oki pasi, eza démon envoûtement to nini mama na soto bito ke na leta bako kanga ye. Soki ke église a pasteur de la foi elobi elandela ye bako kanga mama wana. Batindi ye to eza nini oyaka ko détruire babiloko o mutu a dépenser. En tout cas na yo ki mawa pona libota mama oyo na ebite to kolo bateka za problème mutu. Ana problème mutu te po place o ya zolongola ba fiche so botali bien na zongo sa vidéo yango so botali bien bo mona ke place o ya zolongola ba fiche azotika ba fiche mususu boza na zongo sa vidéo wana. Bomoni bandeko nanga, bomoni azotika ba fishi mususu me azokata kaka ba tala maboko ndenge tondi. Tous les ba fishi o pasteur de la foi ba sali na mbo. Kongola za motema mabe franchement, Kongola motema mabe. Kongola za na motema mabe, Kongola liko détruit ko bebisa biloko baninga. Ezate ke tolo ba ke o bando nanga je disais ezate ke tolo ba ke aza muta liboma. Po mama o soka zaki na problème mutu. Soka zaki mutaliboma alinga bandolongola ba fiche wana nyonso oto mona na container wana. Soka zaki mama o azaki liboma alinga longola nyonso. Mais botala bien bo remarquer que azo longola kaka o ya pasteur de la foi azo tika ba fiche mususu. Et kitoko te mo congolais na ebite mitu na biso esala kato esala raté. Alors mona boye lobi vino ezo marché te, o mona mone boye bana na lobi ba bala te, o mona boye bana no lobi okoyeba te mabenini oyo salaki bomonde bopesa ba pasteur passe, bomonde bopesa ba pasteur musala ozwa musala ya kopanza biloko bata pasteur de la foi. Pasteur na yebite mais lobi kuno tangu vina we ko bando marché lisute o bando ko bondela ko lela ka pasteur na o pasteur bondela ponanga ozo yebate oyo zo sala lelo e ko futa kayo lobi mabe oyo zo sala lelo e ko futa kayo un jour okolela bana na oba kolela à travers ma be oyo sali lelo yango na loba to bongisaka evangeli na biso bongisa bizaleli na yo pour que passé na yo ni futur na yo ekanga ba passé na yo te ba passé na yo ekanga ba futur na yo te ba passé no ekanga ba futur na yo te bomoni mamo eloko asali ezali sumu makasi. Maman asala bo na église a pasteur de la foi pour ta kota tate. Maman asala bo na pasteur de la foi azwata ata occasion te ya osolana pasteur de la foi ata jour moko. Azwata occasion te ya osolana pasteur de la foi ata jour moko. Keba solana pasteur de la foi ata ya osolola pamba azwata occasion na te. Mais botala ndenga zo détruire combien de papiers badge combien o bambaki na kata ya conteneur nyonso elongwe. Babiloko nyonso elongwe awo sala musala nzambe mabe awo pesa pasi soki afukami alobi maloba leli epa nzambe pona yo vino nyonso ebebi bakanda na bino bato baosa mabe kutu na mboka bozo kipe bango te bato baosa mabe na mboka Kongo bo kipe bango te mboka etambola bien te bo kipe te mais eloko esengeli oloba te oloko esengeli osala te yango yo zoya kosala o eza kindoki. Bandeko nanga oyo za kindoki o pena aza pena envoyé ya monde mabe
eza kindoki bomonaka moto abimi boye abandi kopanza biloko abandi azotambola azwi ne temps ya kotambola partout place nyonso oyo batie baaffiche ya pasteur de la foi mpo na kaka apanza yango. Toyebi te nani aza na nsima na ye nani atindi ye toyebi te. Po tootaki komona pasteur de la foi bakutanaki na pasteur Mike Kalambai. Rencontre ya pasteur de la foi na Mike Kalambai bato balobaki ebele. Bato bayaki na internet balobaki ebele mpo nango. Pasteur de la foi nde bomone boye kande na bisibino azakane rankina muta ba rankine te. Aza na ye rankine te. Aza ne muta ba rankine te. Aza ne muta ba ya ba problème te. Soki lelo pasteur Mike Kalambai azotambola ba église ebele pona obongisa concert na ye eza mabe te. Pasteur Mike ake na église ya papa Walesa tomonaki ake presque na ba église nyonso. Soki lelo pasteur Mike Kalambai atie makolo na église ya pasteur de la foi, où est le mal? Est-ce que ça lisumu? Est-ce que ça lisumu pona pasteur Mike Kalambai kotia makolo na ye na église ya pasteur de la foi? Est-ce que na église ya pasteur de la foi bakoma ke pasteur Mike Kalambai akoleka te? Eza bongo te. Totambola bien totambola no banga nzambe. Lelo ba famille ebele zolela. Lelo bana ebele bazolela. Ba oyeba te etumbu euti wapi. Oh cause ya makambo na bango za ba parents na bango. Tango za parents yeba nini osala lelo po bana na okuna ba paye ba po kasete. Bana ebele ba ofuta ba masumo ba tata na bango. Bana ebele baza ba innocent. Ba ofuta masumo ba papa na bango. Bomoni mama o mamba osala lelo soki pasteur de la foi tie mabolongo na sa bondeli bat église a pasteur de la foi so ba biba sa les jeûnes prière ba bondela pona ye so ba biba ba lakela ye génération nyonso ekobeba basakana na nzambe te. Ya moni apanzi na ye kaka papier ya moni kaka longoli papier apanzi o bato babimisi mbongo pona basala musala wana badepensaki ba papier wana en couleur bino bomona ka babimiseli bino ba badge babimiseli bino ba papier babimisi ba papier ba ye batandi ba batie ba col batie na mur boyebi combien ba dépensaka po ba papier wana ekoma photo po batia photo batia en couleur ba koma boyebi combien ba dépensaka même po ba bamba na ba mur combien ba dépensaki muto abambaki na ba mur po tambola boyebi transport combien dépensaki. Ça fait mal au cœur. Et ça la passe na motema. Comment on a mutu, o azana mai na makila na nzoto, comment on a mutu, o azana conscience belé, comment on a mutu, o pena zo talabo, zo tambo na makone moko, et puis eza susu wap mwana mwasi. Et puis eza nani mama, o azana bana, pasteur de la foi bomeli yo nani. Po ya ko bebisa babiloko na ye po ya ko bato bazosala ba campagne na bango pona ba séminaire o bazana ngo ebi combien de personnes o belinga bazala sauver ka à travers ba papier wana ba fiche wana mire combien et na batu mususu atalika affiche atalika na mire atangi et puis c'est pe courage ya ko ya pe séminaire à travers séminaire wana pe muto na pa biki na ba problème o ya zaki na muto na pa kangolami siko yo mama mukolo ozuno kaka occasion ozuno courage ya ko ya kolongola ka ba fiche yango bozaka bandoki bomo na campagne wana ko ya ko bongisa ko ya ko reverser misala na bino to problème ezanini. Problème eza nini? Mama na lokwa muta liboma me muta liboma te. O lati na ope robo mi pe na ndaku na yo kako ya kopanza. Yango pasteur de la foi ngo asali yo nini? Asali yo nini? O kokai koke koluka ye te. O kokai koke ne même pas koluka ya ta église ok ta église ok koluka o kokai même pas koke luka ta ata ba proche na ye po sola na bango mais oyeka ko détruire ko bebisa biloko abatu oyeka ko bebisa yango na ebite demo akotelaki ye to asalaki yango pena mutu na ye bande ko sala tia asalaki yango eza pasi bande konanga eza pasi koluka bebisa motema papa o alobaka na ye te koluko bebisa motema papa o azakana e kimia ba pasteur tout ba komaka ba pasteur internet ba pasteur nyonso mboka na biso to mona ba pasteur mboka so ngana benga ba on lisu ba pasteur te ba koma ba star
Pasteur ya Congo, pasteur congolais, comment star. Mais papa na biso Jean-Paul Mayata de la foi bandato ye aza parmi pasteur onga na longolaka. Moi si na d'abord à se respectaka okokuta moi si na buzo bate. Pasteur de la foi na yena moi si na okokuta bango na mamba buzo bate. Alors ceux qui zaki problème moko besoin na ki problème kende ko luka pasteur au mone ki likamo se pele se ki ote kende ko luka pasteur et non oya ko pasola babilo kone ko ya ko donc maman a tiene pena a meline pena mai po azo énergie po atambola partout akene ko pasola tous les papiers nyonso au pasteur de la foi saline équipe na ye. Dans tous les papiers au basali pendant ça la publicité ya campagne au baozanango. Dans tous les papiers na mir maman a pasoli yango. En tout cas Nzamba Lola alimbisa mama oyo. Po nazoka passe na motema soki pasteur Jean-Paul Mayata lelo alobi ke asala libonde li po na mama oyo. Nazoka passe po mama oyo akobebisa vie na ye na bana na ye. Isa passe pe mawa bandeko. En tout cas to partager s'il vous plaît. Partagez les vidéo na Facebook, partagez les na WhatsApp, partagez na Messenger, tindela baninga. Tango tali kota ka place ba komi partage. Soko o tindela tabatunyo son na répertoire na yo ya WhatsApp. Nzamba Lola opambola yo. Alors merci beaucoup na bionyo so o bolandaranga boze bele o bolandaranga likamso za likamu repesi pasi yango bomoni to yo kolobelango. Eza pena likamu ya pasi na ebite peuple congolais biso mo to mi lukela ba problème na ba vie na biso. Après to ya lobake viezo marché te enga kutuboye enga kutube tala biso monde tozo luka ba problème lobi bana ba olela viezo marché te mama bana ba oyeba te ke mama na bango sala ke eloko mobo bana ba oyeba te ke mama na bango bebisaki biloko église bana ba oyeba wana te. Mais tala ndenge batutomi lukela ba problème biso moko. En tout cas pesinga pasi vraiment komona mama muto aza mama o ayebi pasi ya kobota muto aza mama aya kosala likamba boye et pesinga vraiment pasi ono bakina ko partager ngo na batu nyonso o bolandaka Ursil Botelo TV kande na lobaka na système moko ya bien ceux que za mbala no ya yambo o koti na chaîne na biso tango zo s'abonner cliquez cloche ya notification de osala que prochainement tant to taba analyse na biso et comme la yo esika nyonso oyo okozala. Donc cliquez vraiment na cloche de notification pour que prochainement aura tete nyonso oyo kokota awa na Ursil Botelo TV. Mbote nanga na papa na ngai putu machalaba depuis Wembek donc kande balobara Cape Town c'est Paris Wembek c'est Paris donc Cape Town nde papa na biso machalaba depuis Wembek na Grand Central bambote na yo esika o zali linda bukulu ya balinda Nzamba Lola mona yo. En tout cas merci beaucoup na musa nyonso o salara na Ursil Botelo TV. Maman na biso Yvonne, maman na biso Princesse Allegria, Madeleine Keita boza ebele o bolingara Ursil Botelo TV. Nzamba Lola apambola bino na batu nyonso o balingara pasteur de la foi bana nyonso ya pasteur de la foi. Nzamba Lola apambola bino. Vraiment beaucoup de courage na likambo oyo et komeli biso na mokola lelo. Bisous, bye. Allons la gloire de la foi. Donc, nous avons. Chauffeur à moto, père, toi, pas toi, ils ont besoin de moi image là, au calé biso webani, toi, nous avons besoin de moi image. Voilà, il y a filmé gamona. Mais vous avez imaginé. Vous avez imaginé pas panzango. Père Abi de la foi ça nino. Ah. Et ça la belle azo dans le de la foi. To mona nyonso na mboga o. To mona nyonso. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua.
Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maïa Peto, Maïa Kimia, Maïa Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maïa Kimia, Yapeto.